Bonjour, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci na attention au boza ko accordé na chaîne na biso. Ndenge bomoni na image, ça brûle entre Peniel Samba et Jackpot. Jackpot azali artiste musicien a évolué à plus en Afrique du Sud. Ayaka de temps en temps na kin, ko sala moi ba featuring nae avec certains musiciens. Et Peniel Samba, toye Bibi Nyonso, ex-épouse Kalambai, maman ya bana ya Mike Kalambai au dernièrement to monaki na Noël na arbre na sapin de Noël avec ses enfants en pyjama pour basalaki shooting photo na bango bato mingi basepelaki nango. En tout cas, Peniel ex-épouse Kalambai a s'installé na désormais na Kinshasa na business na ya sika ya vente ya ba lingerie. Donc c'est un peu ça. Et ndenge toyebi akoma en couple avec Jackpot. Donc Jackpot artiste musicien déjà ba milieu wana bino moko boyebi. Donc eza déjà milieu moko il y a ambiance quoi. Ce qu'on se mettre en couple avec un musicien, il est déjà outaki na na côté o eza musique chrétienne, musicien chrétien, ce qu'on longwe na kan o yoke côté à musique profane. Donc ba musicien profane pe ba na mo ba style de vie na bango, na bandenge na bango ba memela rapé ba sa la ramakambu. Donc je sais pas qu'est-ce qui ne va pas entre les deux. Apparemment, séparation et c'est passé pas comme il se doit. Certaines personnes, le baké Peniel serait enceinte, il y a Jackpot et Kazako exigeait un avortement aux USA. Donc, APC Mbongo, pour qu'il kolongola, nas USA. Pour d'autres, balobi non, et sa séparation, et pendant que Bazaki en couple, Peniel a pu avoir tout ce qui est mot de passe, certaines données. Il y a Instagram, il y a Mobile. Et Ndenge se séparer, a bloqué Instagram, il y a Mobile avec plus de 200 000 abonnés. Et Ndenge Toyebi, bon se rappeler, période P. Peniel Bazaki na Mike Kalambai, il s'est passé quelque chose de pareil. Peniel a bloqué KP YouTube, il y a Mike Kalambai. Donc, tellement qu'elle maîtrise un peu l'informatique. Donc, certains, ici, on a certaines informations, certaines données à compte. Tu peux facilement manipuler certaines choses. Donc, c'est ce qui se passe. L'Instagram, il y a l'artiste Jackpot, et ça, pour l'instant, Namaboko, il y a Peniel Palingi Kozong Sengo, Tebino Moro Boyebi, l'ère actuelle, Mokile Komotambola, la nouvelle technologie. Donc, il faut être à la page. Et pour être à la page, il faut de temps en temps publier tes actualités, publier ce que tu fais, interagir avec tes fans, na ba live, na moi ba courte vidéo pour ba monaka ce qui se passe na artiste na bango pour limwate pour siko mais c'est la technologie actuelle makambo comme ko kende bongo alors ko privé mutu na compte na Instagram étant que artiste za déjà ozo bloqué na makambo belé comme certaines contacts tamsu ya ba production ya ba featuring et koki peut contacter via son Instagram ce qui peut-être bazana ba coordonnées topé numéro ya manager na ete moni bakoki koluka ba contacter via son compte mais ce que zo sala te koki ko pénaliser na makambo ebele. Donc sur ça en tout cas na ebité Peniel sala ozongisa eza compte à moi na mobile ya batazo luka vi na e ozongisa les comptes o eza makamba bupo ane ya musala na e c'est le travail o etali bolingo na bino bo gérer ngo ndenge boko gérer. Et dernièrement to monaka Peniel avec Denis Lessi, Mutazaki Loko Anet, moi coach na moko boye, moi kotambusa moi makambo ebele. En tout cas, moi personnellement, la CP là ina komona en compagnie na Denis Lessi. Pourquoi? Denis Lessi déjà aza na image moko boye. Aza déjà na caché moko boye. Déjà asa la prison na Kinshasa wana pour escroquerie. Bakanga à kota prison, ba filma penza na Molière TV. Ba caméra et ya ba filmé qu'on a arrêté un pasteur escroc voleur ba sambi sa ndege procès ya caméra to bande ko mona ba ou bien ya moi mobali o Diego Abomaki patron na ke batu batondi bazo sambi sa ba sambi sa bongo devant tout le monde pour na dossier wana
oh bakangela kaye, c'était un ministre comme ça mutu apporta kaye plainte po ye Denis Lesi abandai ko escroquer ministre wana mbongo comme quoi ye Denis Lesi asololaka na Joseph Kabila comme ça lokola bazo bimisa gouvernement sika po atikala na gouvernement ye akobetele bakop wana boye boye est-ce que comme agineti moi cercle vicieux moko boye abenda mutu wana mbongo azwa embongo so epezaki na makambo mosusu na kati wana par likambo ya poste ya ministre toyebi te azwa mbongo ekomi ya exécution ya makambo bayokanaki et yaka kaka te alors bakanga kaye pour escroquerie donc ezaki déjà mutu moko boye banzela déjà ayebana déjà na bakache moko kitoko te alors yo okoma kosafishaka na ye donc ebima neti image moko boye neti azoteka yo ke yo lobaki petit wana na ngenge na ye donc on dirait azomema o na baterrain moko boye bamarché mpo badenlesi bayebi bato ebele ayebi baporte ebele ayebi mpe bakote nini donc ezopesa yo image moko kitoko te, caché moko kitoko te pour na vie na yo. Et pour nga, en tout cas, pour ne pas minimiser notre artiste, lobby à motuto ebite, lobby à mobile to ebite, en tout cas, tu pouvais trouver mieux que moi la mobile oyo. Ataza na mbongo na ye, atasoka zasoki na nini na ye, mais tu pouvais, bon, ba musicien mondain, wana eza terrain moko bo ezaka nango bizarre. Eza te le roi akuna pa bakalamba ya tazane eza elimabe mais aza na mwa ba limite moko boye po amibimisa na image ya mwana nzambe donc mwa ba limite na mwa makao mususu mais ba musicien mondain bango kuna tout est permis donc kuna kuta na ba makao mususu ba bassesse mususu donc kuna eza ngo sans limite goka mwa tepe un jour au mona ke vidéo na ope moko boye bimi na miso batu to ba photo na yo moko boye bimi po bango ba wana nango monde ya showbiz showbiz je sais pas ba showbiz comme la salle oh ya concert donc eza ngo monde ngo ikendaka nango bongo donc yo sikoyo ke komi kotisa na milieu wana ya musicien mondain baza na ba style de vie na bango na makambo na bango ça peut péter et aller dans tous les sens donc quitte à toi au se ressaisir ozana carrière na yo o balisika comme business woman olinga ekende liboso alors business peut kende bien et sengaka pe yo muto ozo sala business wana ozala crédible vis-à-vis ya ba client na yo mais ce que vous traînez na batu moko ya ba problème net ba Denis Lesi na mutu mususu pa ko kanga ka porte pa mona kayo pembe na Denis Lesi et pese déjà image moko kitoko te mutu mususu pa ko kanga ka porte ta mususu po peut-être yona jackpot bo bebana bo sambu senso bo fingani so bo salinini o mona ba batu e kokiko kozala mwa frein na business na yo alors faut oyeba okokotoye banani po image na tant que femme d'affaires pe ezala kitoko en tout cas soki boana likambo bozo welela bo luka bo silisango bien mutu na mutazwa part na ye soki bon pour l'instant pesalango rien n'était officiel hein? Donc mutu na mutarozwa o baloba prends ton lit et marche mutu na mutarozwa nzela na ya ke na ye mutu o devoir muteloko je ne pense pas azali entre binomi balé donc soki simbite mutu na mutake na écoute ozaki na libala esika mbongo libala epesamaki mais bo kabwana e bongo esika o ezake eloko moko kute pesami nango te alors si ça marche pas ozwi nzela na yo na Kinshasa il y a plus de 10 millions d'habitants, donc on retrouve na omutu na omususu. Donc pour moi c'est ça, donc fais très attention na image na yo, en tout cas traîner avec Denis Lesi nga ceux qui n'ont pas ce conseil sikoyo, il faut otika. Pour eko bebisa image ya business na yo, traîner avec ce monsieur là akoyaro mikotisa orara mkomsu ba eko filmer yo na makamoko boye zangati na le sambusio e kitisio mbala moko tina se batela image ozanango batela image ya bana na yo batela image ya business na yo zo sala pe ya vie future na yo. En tout cas o ekoroza lokwa conseil moketo ko iko peso ya ngwana pour l'instant ceux qui to suki awa mais ceux qui te sous plus d'informations ben élément mususu ya sike s'ajouter on ne manquera pas ya koya koloba yango to ya koya ko partager yango na biso nyonso. En tout cas merci beaucoup to passer pour kwa malamu na kombo na Yesu amen.